j'entends le coso na ye. Quand on fait l'émission, ah, on a crié danger, l'opelle les alibes. Oh, pas chez Rob, il surtout Luca, générique. Donc, on a besoin de générique qui n'a pas dansé à Kafou. Donc, il y a ce senti kaka biloko. Et tu n'as pas que bilamba na la rilandi. Vieux oyonde to se olina ye. Non, pour tu te pangani bien te. Bah, moi, quand on largué, bah, tire bon. Na yo ka kutote na ebika keza. Donc on a qui mboka pena quoi. Ah ouais, diversaire na mbonde. Mbonde ça ka moko na mboko. Ah, ya l'opele. A diversaire a ute soa. Bongo fondé na mbonda. Fondé na mbonda. Pour ah ils awa biso photo sur la pembe. Fondé na mbonda. C'est na yebi. Panda anga créer la danse. En plus so lingi mbonda oyo ka vrai mbonda. Il faut ya pena awa. Oyo ka pena o chumbolela o pena. Mais ba biso tozate pona ko telemelaka. Et loko moko boleka ki ya mabena wenge olo bango ndeti na ba media bo etika la osimba te. Bo to na ngati olonga BCBG pona ni. Na ko expliquer pe ba raison. OK. Mais moi na le belo ba raison na. Exact. Etali yoti. Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Vamos tous les 4 coins. Boulon des Andes Couture. Awa biso. Bien, bonjour, bonsoir, très chers abonnés. Plaisir de vous retrouver encore une fois de plus sur votre émission Awa Bisso sur Miss Girl Télévision. Je suis toujours là présent pour vous présenter une émission Bolingara, l'émission la plus suivie du monde, l'émission la plus suivie de l'Afrique. Il s'agit de l'émission Awa Bisso. Encore une fois de plus, comme d'habitude, je vous amène toujours des actualités pour nous regarder Sarabino, pour nous recevoir dans l'abino, pour nous représenter Rabino. Baptiste Sarabiso Oyo Baza Namboka Angola, c'est-à-dire quand on parle de l'Angola, on dit soit Miss Girl ou rien. Encore une fois de plus, je suis avec Simon Lopele, l'artiste musicien de Wenge Musica BCBG de JB Piana Papa Chéri. Lui, il évolue ici en Angola parmi les diasporas, les musiciens qui font la fierté de notre drapeau, la République démocratique du Congo. Mais avant de lui passer la parole, j'aimerais profiter d'abord de saluer quelques partenaires de cette émission. Là, je vois directement le déclarant Tchombele conteneur. Tchombele, les conteneurs Motema ya Maman Amida Tchombele. Je vous salue là où vous êtes. Merci pour le savoir-faire. Merci aussi à Ya Roby Visor Aigle qui nous suit en direct des Congolaises. Aigle et Roby Visor. Merci, grand frère. Merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir l'artiste Miziguel. Sans oublier aussi la personne qu'on appelle Stella Swadi et Anifa Swadi. La famille Swadi, je vous salue, sans oublier en direct des Congolaises, Maître Boloz Pochia Luanda. Merci pour vos soutiens. Et pourquoi ne pas aussi penser à Patoukiama Lumière de Lemba. C'est là, Ezalik, partenaire. Il y a Miss Girl Télévision, puis il y a émission à Bisso, Bisso Potokene Musica. Merci à mon équipe technique qui sont là, mise en place. C'est Namoni Roger Kumbo, Bama Makamunionso, Makamunionso, chef Nabiso logistique, Mote, Napesi Mote Bongo et Paya, Sija, Ndongala, Mobali, à moi Simoko, l'homme sérieux, réalisateur extraordinaire, Mayele na Mayele, Salara Netoyo Kanakipo, Simon Lopela, Zanangana Plateau, leader. ACP là, on a passé déjà moté à le beau comme moi si. Bonsoir leader. Bonsoir. Bonne santé. Très à l'aise, nous avons battu. Tu vois ndika ba fungoli télévision, ba côté na Miss Girl Télévision, ba s'abonner, ba tala maman na Awa Bisso Simon Lopele. Hier yo pensa donc moi na Papa Chéri, vraiment. Moi na Mabeleli ici. Moi na Viena Bisso Boketu. Moi na Eve Jolino Kezo donc na pesi ba maître nangai, maître de l'école, ba lakisa biso indusa vraiment. Ba mbote belé 4 leaders na ngala tangi. Na PCP monde ate o bazolanda biso ba mbote belé précisément Luanda, Kinshasa, Afrique du Sud, partout dans le monde. Na PCP ba réalisateur na biso po na moni business espace Kitoko Malili, cadre moko très classe vraiment. Donc et ça vraiment bien makasi. Ah merci, ba fort nyonso yozo mona oyo. Il y a un moni to linga répéter que tous à la bengra parce que l'ingratitude est condamnable.
de moni tozopesa ya Robi Visor mbote tozopesa immédiatement mbote pour ça la kaka bien na signe ya reconnaissance. Alors ebi que ça passe yo apparaître boy na télévision raison ya silence nous d'abord la nini. Bon raison silence na ngamoni mboka oto yaka boulot. Boulot donc siko ndenge na kotaka déjà mboka o espèce la ka boulot palin. Très bien. Donc boulot palin moi ambiance c'est pas nga meza c'est parce que nga mo déjà ambiance. OK. Vie nga mo déjà ambiance. Donc sérieux ezalaka. OK. Kimia pe ezalaka mais sérieux ezalaka tende na boulot. Parce que na zui boulot esprit mabe côté. So na zongi palin kimia ezali moi circulation libanda pe ezalaka moi rare. Alors maintenant un peu rare. OK. Donc c'est la pena qui JB quoi. Mais oui, parce que surtout ça déjà bana auto vendre na papa chez au monde ko vendre na JB déjà banda ba 2005 jusqu'à 2011. OK. Ça déjà belé. Ça peut ba déplacement na vie na yebinde ni biso to fonctionner. Au moins te bobito ça émission mais na photo c'est la moi. Écoute. Wenge toujours. C'est des choses. Au moni oezamboka bana j'ai toujours l'habitude de dire que awa ngola les batongo bon pe balobara oezamboka bana c'est-à-dire on aimerait bien savoir un peu sur le parcours de Simon Lopele. Qui est l'artiste Simon Lopele? C'est-à-dire parcours na yo depuis ba BCBG depuis c'est-à-dire on aimerait un peu savoir pour le l'autre de bien sur la yo. C'est voilà. Bon ngai naza Fabrice Lopele na noté. OK. Naza Fabrice, moi na papa commandant Ilumbe capitaine Masonatra. En plus et maman Alphonsine Bakoto et Ali bango to bakufa son âme représenté. Donc babiso toza bato yo tant nzamba o tchao na libuma mama. A tikilomba mone Sanjo. Et Sanjo ça dit quoi? Et Sanjo donc musala. OK. Travail. Ozomona. Ngai pena la bandi kopo banda libuma mama et ça dit bien au bandinga na débit na bando pe na débit. Vraiment. Bon, on a un mongo 100%. Naza né grandi commune à Kinshasa mais la bafandi na ba commune belé parce que tozaki na ba mapango na ba commune plus ba bandal tout ça. Si na botami déjà ti na nguluma nazaka déjà moto na binaka déjà. Na binaka. Allez comme na tamoro boye na comme ce ko beta na orchestre quartier ya commune à Kinshasa le kolengwaka ya mbunda. To comme beta na le kolengwaka na sala animation na créaka cri na créaka danse na binaka lisusu. OK. Na yako longwa na lokolengwa ka wana orchestre quartier na yako ta na orchestre mosu ya quartier bakabona na vieboke tu ton vieboke tu uti mikili aye ba monzo premier ba vio ba boka ba sundama ba ilo pepe ba monzo premier ba zaki veka ba petit frère propre ya vieboke tu ba monzo voilà ba vie monzo ba vie Evariste tant ba yoka bona na boke tu na kini basali AC Milan allez na yemo na sko tous les deux que ça les acquis à quartier. Ce qu'on a par rapport à AC Milan, na le kolengwaka AC Milan ba tu ba uti poto ba ye. OK. AC Milan zaki na mo avantage. AC le kolengwaka ya la qui score qu'est-ce ya quartier. Ya ngona esprit taliga te yo. Faut ça oya koto. Donc na ya ki pe wana ba vie ba septenga parce que ba monaki boulot. OK. Et tu as zo boaka azo bina disusu diable de photo soye. Et comme un peu moi guerre siko entre orchestre na biso na le kolengwaka na AC Milan ponga na zalaki le roi ba Messi donc ça ba Messi wana il faut marquer vraiment. Allez na ko évoluer na AC Milan Coupe Moroboya Al de la Gombe yaki na kende stage na Al de la Gombe na centre culturel français vraiment na sali danse classique danse contemporaine na zo ki pe brevet na Al de la Gombe. Je travaille avec monsieur Jean-Michel. Yenda Zalaki, ambassadeur ya Al de la Gombe. Adjoint Ezaki Stéphanie. OK. Oya koma moi si a vena biso loko kanza. Parce que nga brevet na nga muta pesa nga brevet wana na eba ngoza ba 2000 ba 2000 j'espère ba 2000. Muta pesa nga moi si ya vena biso maman bébé Chanda. Moi ça fait na so marai. Nous tapons ça en brevet. Pour y faire un ambassade il y a Al de la Gombe. Alors tant que ça stage on est Sili, Viebokechu, aye ko zo siège na commune à Kinshasa juste na pousse bar. OK. Na bandi ko beta et pas Bokechu. Donc on a dit ko beta et pas Bokechu, Jolino a fungolo l'orchestre na ye.
Donc vieux Jolino font l'orchestre, moi c'est vieux Jolino qui moi na commune à Kinshasa. Parce qu'on a eu longue pas boketu na yemba moi na typique. Donc na uti na 3 mbonda. Le kolengwaka AC Milan boketu. Na ko taske pas Jolino. Ale Jolino aye ko zo bale ya Unison. Ya UNICEF. Les actions yembeli UNICEF ba nzembo moko boy UNICEF récupérer. Parce que Jolino sala nzembo ya Unison. Unison to bondela nzambe tata tika bisote banana ye. To bondela pour l'avenir ya bilenge ya Zaïre à l'époque. Zaïre. Nzembo ani bimisa Jolino. Estinda ba Suisse et puis c'est l'instrument parce que c'est comme stable makambo tout peuple to mo beta ce qu'on a Jolino. Après tu ça la album ya album on a bossani kombo nango o to imba makino mabetu mukitsa sa bana tinini bana Jolino babina mbonda ya beto monsi to sala clip on ndambu na académie de beaux-arts ndambu na rond-point ya Wileri wana to répétera na zeka ba place papa mbasala clip ya la vieille belle place GPP kala koya to répétera wana na mona sko ndenge wenge et aka lu instrument Jolino le seul leader azalaka l'instrument matos ils ont la capacité à stade de martyr à l'époque. Ils avaient qu'à Jolino. N'a pas vu oiser comme Bayard Rosois, n'a pas vu beaucoup de Bayard Rosois, long. N'a pas campagne à mener et tout ça. Et au ça la vieille Jolino sera kepoto orchestre Koufi. Sera zongi orchestre zongi. Ce que soit kepoto alenga na pas vu boketu. So il a travaillé tant il y a na makambo. OK. Il y a futaka, après ça va tenir, maramutu pepele, tozo ba cacher ba contrat bien. Premier voyage nanga ezaki pas Jolino matadi boma mwanda beti bandule tout. Sikoyo ko sala Jolino na boketu je vais Jolino ko beta na siège ya boketu na Saint-Denis. Siko na waka wapi na robi na wapi na quartier babi ko eza mabele nanga. So na mekobi na pas Jolino to na mekika ko boka pas Jolino ba beta. Parce qu'on a l'avantage du jeu, on appelle ça moins loco, moins mais alors bah si on n'a pas fait moi déstabilisation c'est-à-dire tout à fait par rapport il y a Jolino mais la laine a choisi donc na kabola ki bango mibale donc Jolino matibu na papuli tant peut faire boketo matibu na papuli na laine a choisi parce que na leg mer obeta mais pété na bakani la obeta ngande nini so na katu ketu yo mo se sentir que non OK makambo allez, et ça, la ce que veut Jolino voyager, veut beaucoup tu as un contrat général d'Abira, autre que ça là, à qui la faute? OK. Tu voyages, tu es pas général d'Abira. La première fois que tu as d'Abira, tu vas dans la on est place studio Zalara. En paix, tout ça là 2 mois. Allez, Kolongwa na biso sikoyo, Braza to ye Kinshasa. Tant que tu es Kolongwa Kinshasa, tant que tu es Kinshasa, veut beaucoup tu as eu contrat à voyage à Kenda. On se comprend. Toi qui est la poto. Toi qui est la poto. J'ai eu contrat. Papa, nzambela ngai. Leader ya moi ke poto. Bobu la rappel la biso, la biso va monter ici Gazali. Wayambo premier. Yala kaka. Mobala bata mama Didi ya suta mama biso. Vraiment. Vieux contrat poto ye. Oyebi ke via chane famille na mobimba. Et là. Donc, les musiciens, on va que dans voyage, on va des musiciens. Je vais dans Manuel le Abetara tout. On fait la vie sur le petit logique. Abaner Oyemba. Non, que sombo, il y a déjà famille. J'ai ça yo. Non, qu'on a eu. Maman Didi a souta. Ouais, mortal là yo. Maman Didi a souta. N'a pas chancé la vie. N'a biso via soukola libota mobimba via tika biso. On a chancé la vie à ce qu'on n'est pas naïe. Mona na hit, mona ni bosut. OK. Chance la vie mama banze itwa ketumba ya kamanyola. Mona ayemba ke trop. OK, bon maman Clarisse obini maman Didi Asuta. Maman Didi Asuta. Voilà qu'elle est dans compte ça danser. Mais c'est ça fait chaka mère danser. Faut bien de là on dit chaka mère danser. Vraiment. On dirait chaka mère danser. Dali ça va danser quoi. On dirait peut-être on dirait chaka mère danser. Bon, et où ça là que viens voyager, tant on vient voyager, viens Jolino pas voyager. Arnangai et para qui. Voilà. Oh bon, qu'est-ce qu'on a bandé pour bouger déjà moi. Vraiment. Artan et para. La salle moi bah j'espère 3 à 4 mois. Na commis coopérant.
na kata ya mabele na ngana komi kopera na tiki skondule. OK. O AC Milan ezaki sur na niveau na ngati. OK. Ba le collègue wa ezaki sur na niveau na ngati. On a kendaki déjà esprit déjà ndule comme da kumata. OK. Parce qu'on a moni deux orchestre président wa voyager au pas kei na ye donc tolali. On a bandi cop wana ba Jolino aye ko zonga. Donc Jolino ko zonga a recruter bien la biso Bendoson. A recruter pauvre ba biandonga. A recruter na fait la biso modeste modikilo. Wabetaka clavier na zaiko wasala nzemba na mwana moto na kolala te rozine se bandoto na yo motema ko epasuki nebele ya ba shot o comprend masolo na obetelo donc masolo ngana obetelo oyo otika la rozwa yango pa mutu musu te soki o leka ba parcours te. OK, o leka te on comprend que ça pena misia mukili ya kala quoi. Mais les solo la note age na ngai na bandi oboy age na ngai age ya musala oyo na otanga ntiki na beta andule. OK. Allez, je ne t'en ai pas tu es quand tu as na vie Jolino na Bendoson na vie modeste orchestre mo matoke kota na lipanga bobil ya lipasa bobila na babia choko na ba babia ba manike ba ya wana moi ça vivait bien de fifi ba bando bina na quartier la tête ba ndeko ya tout ça tout ça là on ensemble tout ça là na makiana 1 mois 15 jours donc bini makimba moto ke brasé pas général d'Abira tout ça album impact. N'impact tu en as déjà Jolino na boira déjà le PL. N'impact ya Jolino na bon mwana le PL c'est bois kama bina mapena danse wana kaka. Jolino a timé lui sa partir à Brazza. Oh là oh là. Zatika biso na biso to la liga boto se tuka chamba président Polele. C'est que ma piste sera vrai caché. Mais koko tandana d'Abira. Biso mo se to kuta neto to bini week-end to ke ba boîte mais papa président c'est ne tout tambola tala d'Abira ce to bini cortège landani donc on dirait ba na vie ya président Sassou mais ba musicien fac tongo midi pourquoi toujours à manger à boire toujours tout la mukabo fait ça te fait qui mazonga ni Suisse to comme mi telengano na Brazza. Oh là oh là oh là oh là d'Abira comprendre Jolino ça sérieux tiki ba no shout tout ça à rassembler biso moi zo eloko na yo tia na poche biche za ya biso bokita se bokomi kuna mwana yebela ba basali biso makambo to sipe bakano orchestre kabona na beach toka to komi kana na beach boye ngamona komi na kisasa dino kuna orchestre panzani na yesu ko parar na komi kopera na bambongo na ngaya ndule wana na komi su kopera kana kopi wana kopa BCBG paye et yaka ndenge nini kopa ngwa BCBG bon kopa BCBG yaka masa moko boye abando ozala na ve na biso Pichu Loboko Pichu Loboko yazala ki maître wa kengela papa chéri parce que Pichu Loboko Mercedes ne ezalaki na radio auto te. OK. Si ko ngai à l'époque na komé ko somba ba téléphone na komé ko somba ba radio auto na te kaka. OK. Parce que petit na amoni auto moko bo radio auto na songa mona sala na ngolo kola prise na betela ngondule donc ezaki radio auto moko donc VIP pena abia ya vena ngamo peka azana besoin radio auto oyo foya ote ki la radio auto na ngabia azana ote mettre jibe moko bo na benga abengi abia pecha ngoboya na ye abi Fabrice wana lopele yete non lopele yete abi Fabrice to ke na yo ti na galerie d'Ixelles place muto aza otekele bon na ba ngo na kanga prix na sombi loko wana na prix na tekango ti lelo na somba ngo 4000 francs congolais mais na tekela Pichu Loboko $80 to komi to solo na Pichu Loboko siko to solo na Pichu Loboko apesinga mbongo ko bimala ngai na boka misu na podium ya BCBG na moni janta na cellulaire pauvre cellulaire kaba mi balé na siège wana na galerie d'Ixelles yondo zabo il faut que des places batana bazar osola na bango maso to yakina lo rasa moni da copie salami makamtu pepe o te yaya wana wenge bako budeyo parce qu'on a autant le temps d'esprit ya musique on a zana ngo déjà na 4 voilà na ba parcours on a leki ba BCBG on peut to yoka bango boloko na puta na ba type on a profité na no na ta non ndeni ekendele là c'est yo le tu es comme ça à l'aise dans les so mais il faut que sola na batuana inde bonsoir la vie bonsoir ngap na fanatique a wenge
na sala cri na animateur na créa danse na binaka Janta na lokoso na ye chef d'état major na fait ça mbote misika zali Janta misika Janta na lokoso via la musique abi sikotoza di animateur awa oye epai ya nani na se vie tara esprit de Jésus qui déjà makasi ya ndule na bi ke na BCBG Janta c'est titulaire na se vie na ye na ngepa na yo o logo ye pa na ngabima libanda o mona car mo bozana telemana zelanga bimi pe libanda na moni vie mo boy pembe le roi papa chéri OK ya Janta po ba ya Janta ba travailler ki jibe ya solo ve koko lisimo de clan na peso bambote sigazali ve de gol lisimo na mikili na peso bino bambote ve kako na peso bino bambote donc nata bo jibe to na nata bo ve koko lisimo ba Janta pa bimi ndeni yo boa ngam na boa ba cri très beau na boa kela gae ansi balumbu basosa succès si balevu kidi ya Agilumbuka sasa succès balevu kidi aleta Tanzambe talaga bano ya BCBG baye na force ya papa chéri aye na moto ya ale mama Rose beti ya nana kokanga Rose Rosa beti ya toke abeta kanga tina kati mama tina kati tatali wabi comme so ezate ngabive apena tono bisanza na Yesus kinkele sikidia muntiki sikadia mutambwe kinkele ya yanka ta mwana ayaya gangani ayaya gangani atali ngabite Luka li soukri mousous. On a dit non, il faut que qu'on a crié wana autre béton de j'ai pas joli non. Et le wem se cause vie. Les poissons combien de parties? 3 parties. Ah le site les moutou libumuna lopele tona baluka kaka. Nangunzama. Pele ya lopele ya lopele Janta mizina lela lopele Elenga lopele pipi Janta mi Naba pipi wana ka yo pipi lilo Oya chauffeur modele nini yetala atuti kokae Avrema tokanga ye Amela kilunguila cette fois-ci vous allez subir la niata cancé pele Nemo na kiki na bango tala ni koko lisimo tali janta yo fandi na fana na chasa petit na biloko ezali en mvula ya solo zwa numéro nanga zwa $5 lobi benganga yaka na hotel Mayalos na Rigini nazongi bamo pale ngabi nalala te nakuta na Janta nalala te 6 heures na soko chéri na noté Janta ra ya papa na biso nalala te na so 6 heures na wana na zipena transporter Rigini na kota na hotel Mayalos na kutia so ça l'émission noko ka ndengo ça l'émission na ba cria danger ba lopele zali ba quand ngabi musique kaka ndenge waka na émission maman na bisayo abesa ba maya ba danger ba lopele ba nini ngabi vieux oyo nde to soli na ye non kutu to pangani bien te bala moko bandi ko larguer ba tir boyene donc ça va na zora maîtrise asali pe monsieur vide abi bon petit nde na zabwe papa chéri bina biso to luka ba générique donc na besoin ya générique na ba danse ya kafu donc yo soko santi kaka biloko petit na ngai yeba ke bilamba na la ndio ngabi awa pena nde tono yandi kuba yandi kadia kidia kaka kidi zo badia bankale yandi kuba wane bandeli sibo ya kipe ya yo kisaka baselo to keimba moko ti to yena balopele to kangi pena kipe ya yo générique mobimba ndongo mona rango bongo avant papa chéri monango avant wenge monango to kanga ngo déjà ngana Janta
après tu ko benga vie na biso mbokalia tu ko benga doubler la Sergué 12 balles Zulu Mbonda na pauvre Moulala Jean Tasco bengi papa Cherabi papa Chéri nde na boy na zui déjà ba plan na nga est-ce que na ko ya ko la kisongo vous avez bon ça va problème ezate yaka na ngolobi Jean Tasco comment expliquer ndenge nini yo na mona pesola na bilamba to na moni soka na papa Chéri Nathalie soit avantage à boulot nga bitenga fona kutana na papa Chéri parce que ba biloko ata yo boaka no ba cri et mais c'est nga na bina kasi la avantage soki nazalaki na talent robina te mais na BCBG na bimate mais na BCBG pe na monana te et yeba na on peut te za ba na yo te ba ba vrai ya BCBG to ba mourir ya bonne musique ba bike na ye moko papa Chéri bisika zalaka moi non mais mai apport oye mo ba evre ozo comprendre so to lo ba apport na wingi wana osala te lobi na on peut to ye to kutana papa Chéri première fois na mona prise Papa Chéri kangisko noani alati polo jaune gondo a jean li papa Jean Tabo matana ndeni pesa na ba plango biloko nani kipe ya yo papa place à l'opele papa Chéri alela l'opele na soso na vandi kaka alela l'opele soit likindi tatututa kata oui nazo bisayo presse ba moto ngana na jata na mona ouais to lobi na répétition mercredi papa Chéri kokota kokota kamba moko tout le monde dans l'orchestre il faut boza le kola pression yanga na wenge kenda bomoti petro azami esiki dans il faut boza le kolona ye janta générique wana kaka ba dansi wana kaka si bon mona kipe ayo ya kipe ayo bima balopele bima histoire vraie en haute parce que eloni no sala ko quitter siko wenge BCBG par rapport ya nyonso na ndingo bete solution na sili c'est le peut-être donc to sali lopele et comme ce clip prise bifo petro na zala bazunga pe prise na ngango la betango vide tu ça là quel est ton problème na quel est ton problème na ye lisusu ezokote bona peka le ezobime ezokote ai biloko na nga na danse na cri j'attaque c'est akaka eloko pesa la nga danser makino ota mo pesa BCBG kito mata so za animateur oye na plan ba ko boa kelo yango D'ailleurs, t'as sous son sérieux, 3 albums. Son sérieux, n'est-ce que télécommande magnéto, Alléluia, Alléluia, na danse. Alléluia, Abilanga Yesuve, télécommande magnéto. Nyo sonara simolo kwele. Après, n'est-ce que ma publicité, ma prémisse. On peut voyager, on salape bandi, on va anticiper combo, on va plein un peu ma bimisarayo, ma rambunioso. Et l'eau connaît ce que ça là au quitter BCBG, au quitter papa Chéri. Bon, moi c'est na longa BCBG. Nanga mo na ba atende na longa wenge. Oui, ba atende ni. Nanga bon pe na ba atende na longa wenge. Na ba ate. Pour na BCBG na fingate, na yibate. Na mankate est-ce que ça peut quoi l'offre minervalité minerval na wenge pe offre minerval oui na papa mutula ngai na je so na wenge omoni wenge spécial état d'esprit ba biso sponde to yaka na ba wenge wana na pesi chef Sergué bambote na pesi orchestre na biso mobimba bambote na linga orchestre wana mingi banda na président na biso papa Chéri mokonza ba wenge bon, si quoi ba minerval wana so refuta maka ndeti ba biso ba obo to futa ba minervalité. OK. Ba biso to yende na ba rapport. Oyende na œuvre, oyende na makambu. OK. Moi jui kaka ba utiliser kaka mais batiki na bango pour yo pour futa no minervalité.
bon yo mondo bango pour ta Minerval hein. na ouais bateau ko Minerval ngo oyo tuna nga ya classe mais nazaki pe na mona moya wengi awa uti pe wengi grand libulu epa ya Igo de la Forêt abelo ko salika ki azonga po bando esa futa Minerval ngo so ya ndenge ya zana étranger za ngolais mais a vivre non mabe na kisasa solo futa Minerval ndeni yo na tuni Minerval boye ba epé nan petit na David Solo David wa gena maison mère na maison mère aba ibise papa pika kola futa Minerval na wengi sko yo ba ibiso mama Minerval te nga ba isanga mama Minerval te parce que eloko ekotsanga na BCBG za na boulot. OK nga pe na boulot papa chéri pe na tala papa na ba wengi na pozwa oza na accès au sola na papa chéri za blague te ebele ba beta na BCBG na ayebi mkola sola na papa chéri te sko nga ba ndozo ba courage wana que presse soit vandi bwe nazo obligé fona en plein beauté papa abisoté oh yeso vanda utada téléphone so za ba chuma na bino no sukuna sko nga ta na bota ka besu wana pona miyeba ke nazalo pele peye mo tuna nga kombo no nani na se kombo na nga Fabrice Machuda abi ye fo Simon Lopele amiliatier yo Lopele pena ozo comprendre na kombo Lopele pena mtensira papa chéri mais oui kombo na nga Fabrice o tata na nga la maman na nga ba bota nga za Fabrice sko leader Lopele ndingo za na ngola awa quand on parle ya 12 yo za mona wenge 12 ezaka na oni 12 eza état d'esprit 12 eza état d'esprit 12 état d'esprit au monde tito za na oboye voilà o tape Damas no wana na nzala sko nde na sala nga boye mwana wengo che Damas no wana nga na nzala pena ke nona ko damni pe mais mwana li ezate eza moko ya ba 12 état d'esprit ozo comprendre o tape boye mana mama sala ba micro de 12 sko ya obeta mutu nde 12 wana eza sko sali charisme personnel ouais nazo biso 12 eza état d'esprit na ko otele misomo batuna Vincone wenge na biso ngaye otele misomo batuna Vincone 12 elaksaka ni na ye moko via koka ko expliquer yango te est-ce que bango ba yebi secret 12 donc yango na biso anglo 12 eza état d'esprit. Voilà, 12 ans, état d'esprit. On a bana wenye mtuaye biango. Le temps est déjà vers la fin parce que TV et radio TV. Mais je m'aimerais un peu to mais comment pour développer par rapport sur la ligne Angola. Depuis Simon Lopele, leader Azana Ninge Mboka. Qu'est-ce que tu nous as déjà proposé na Ninge Soya Mboka? Oui, na BCBG na Wenge otika ba Prince Ebele. Awa siko na Angola. Au sauté. Kolonga nga BCBG na yaka sous test c'est pas faillite. Au sauté, il faut le connaître histoire bien. Kasi on a beta siko ou arrêter non na BCBG. BCBG. Parce que BCBG c'est ce que mon est trop. Oui. Te même pas ma belle liste na mona na trop. Et le beaucoup de salanga sur ma kasi yangwana. Na ne yo sala ma pena sko. Quand on a le BCBG na yé pas falli. OK. Jour à test langa falli mtabete langa guitare basse. Na bina ya Niama e bani na ve Agazul Zulman na pesi mbote bisiko za grand frère Zalara ndongo Zalara. Ve Agazul abi alisa fala bi tata peto za mystique. Ye faza na mouvement. Fali abi wochanga mona betele guitare basse. Noko pena zu guitare basse lata banduko betela ngana so na bina ya Niama. À l'époque Kanza leka Sergent Zalara wana. Kanza wana benga Sergent. Alobi yaya Lopele na bino eko sala test awa wana na mbinza est fala répétera-t lelo c'est gars benga papa chéri papa chéri benga mbala moko fali wana peta pale fo bozongi se koto bisko babeta ngani babiyo ti esa test awa ofingi papa chéri wana siko fali na papa chéri bomoko musala nange kufata ozo pe 12 lisusu yani ama ya mwana siko oluka ko yebango ti oluka ko yebango 12 ne ya mwana ba ni ozo susu wana seza ndamba ba 12 vraiment kidenga bien fali mo ko binanga bi obini bien oza bosser mais ofingi papa chéri pona nini parce na mitali na kibonga boy na ko kende ko finga papa la biso pona ni pona nini nini mission mo baza pe na preuve te tima loba ebongo preuve exacte mais loba ba chika kombo papa chéri na so Agazula silika wenge Agazula siliki tata pecho yo vraiment fallait abi
Kande na sisi ngela lo ibongo ba maître ba zwanga mala moko. Libanda. Ya na lela oto na sani. Esprit kaka ngabite na zonga pale. Vraiment. Na zonga pale na sali 3 mois la beta ndule te. Allez, na ko benga sko vie mabele lis. Beaucoup la o mwana na ya mongolo pele. Le belle. Babilo pele pena o ya papa chéri ya JB Mpia. Ole yini ngabi beaucoup la na besoin vraiment. Parce qu'on a boya qui m'a remboursé. On a coutani dans la bakouya pour payer sa biloko. Vous comprenez? On est dans la BCBJ, kabi biloko. On s'est retrouvé de l'autre côté. Pour ba biloko on a payé sa BCBJ. Et ça qui n'a minute au trop coûteux non na bamboko te bonga na mérité na poto. Vraiment. Vous comprenez? Vraiment. On a vrai ya wenge. Vraiment. Biso to pesi ba œuvre, to pesi ba énergie na ba BCBJ na masa na ko meka kututé. Nazo le belo na komwa nzambe na lola kande na zanga tata la mama. Minerval quand même te bomaki. Vous comprenez? Moi Minerval ou pas etalinga ité. Est-ce que vous comprenez? Minerval ou pas etalinga ité parce que l'énergie on a bimisa déjà, on a bimisa déjà. Vraiment. Il n'est qu'à qui n'a pas Minerval wana. Yango mon hôtel peut pas até. On ndako na skola maboko na kende na moi quelque part. Ndenge zalara. Ndenge to sola muke Angola va to chiter na biso parce que ba réalisateur bazo signaler nga vu que temps et que déjà moins rapide banini quoi. Alors leader par rapport à ndenge za Angola na tuna ki soki o proposer biso déjà ni na ndenge ya mboka. Bon Angola a déjà tonga na kota mboko 2015 na ko proposer binoka eloko moko za art. Zomona za art parce que tonga na kota ka da mboka o na kini déjà na yebaki ke mboka oye yebinga ponga na yebani monde entier. OK. Ka elonga ki vilain o. Ce mutu va aller l'opele yo MC ba o ba monanga mwakala. OK. Ba o se retrouver direct. Zomona ba o ba monanga mwakala ba o se retrouver ba mo direct ke yeyo. Angola na ko proposer bino ka boulot. Banda pe na mboka ti lelo to sana biso pe ka boulot. Donc makambo nyonso zo ke na ngo bien. Nyonso tu ya musala na ngai na ndenge ya mboka oyo. Yo oye kamela genre ya musique nini ozaka na bon na mboka oyo te na boya typique parce que to na kota ka mboka on a kutaki mo ba orchestre belé interprétara. Ah OK. Moi côté abetaka papa chéri, côté abetaka maison mère, pe ba maison mère na papa chéri ngo bon ya moi genre quoi. Moi marqué pour nga na uti na d'origine na ndenga mabeti. OK. Na ndenge pe critiquer boulot ba non côté on eza kwanga la bango. Vraiment. Biso tuto ya mboka o koluka mais litoi onga bande ko yoka musique na biso na litoi onga la yoka yango to kuta na mboka ata muke kutute très bien omoni na biso vérité ata yoka omba na sali nyonso oyo mobali ya solo asalaka soki alingi to akomizoba na bolingo kasi babo mutakoka makambo wana eza aljabir wana pe fe na ngai donc na pese bambote mabanda okoma te. Tout à fait, yango moni ngabité loka na wuti dana bambonda nga ko mongo na yakamba mo na mboka ona po ambonde beta mati. OK. Ve mabele akufi akoti mboka o te to sukanga na soyo. Ve bokretu na poto ti lelo akota mboka o te. Ngande siko mutu na ki ko valoriser ko pesa lumière na mboka oyo po na mbonda. Musique ya bokoko, musique ya mbonda pe yango ezaka na frontière te. OK. Na mboka o na betela batu na biso ya ngambu na biso ya bata mangala ba Kongo nde to bengaka. En plus na kota na bayanzi, na kota na ba solongo, na kota na ekolo nyonso tu ya o ebengami bazaka na Angola. Ozo comprendre? Ba yambanga pe on peut ti lelo. Attendez to feno na plateau boy. Toza dana ndule. Très bien. To dana ndule donc o pena ya mutu yanga na mema na mboko ezaka mbonda. Ah, oh, mais mana mboka oyo ya mutu eza na mbonda. Mais est-ce que par rapport ya ndenge ya mboka oyebi ke mbonda eyokana ndeti na angle moko nesika mususu. Qu'est-ce que vous calculez nango oyo calcula comme adversaire na yo na ndenge mbonda na mboka? Na mboka oyo o calculer mutu comme adversaire. Comme adversaire yo bobeta no mbonda mais yepe ndeti moi danger quoi. Te azate. Azate. Mbonda po beta ngo ifoza na mongo ndeti ngabu tata na ngana mama na ngaba mongo. Tata na ngana mama na ngaba mongo. Ozo comprendre? Bocho bo ni la fele. Bocho bo ni la fele la bozo ikaki la omekaka. Tukutu la utaloka bo famba ola nga kamata moke. Na bola ibana ibodo likolo azuwa na yo. Wata plise kinondoka papa
bande kanga baseke na boma ona bonga bomongo mloko nisasi loluna loyebo keke bone nyoma yakaye linganga lingankoyi loluna loyebo keke bone nyoma linganga lingankoyo bokulaka mabele lisiye kinondoka papa loyakarene ibodo ok c'est que vous attendez oyoka terminaison eza siko lingala na biso te ya bakinywa te ay comme siko lingala équateur ok c'est que vous attendez geze que vous oubliez koloba na mondele na valance mbezi titabe ibodo oka mbezi titabe ibodo na mosamba mobali na yo mbezi titabe ibodo na rara mobali na yo likorazu na yo wata please ondoka gosiboe oyeye na rera wata kinondoka mbezi titabe ibodo oka place toyaka oka place biso toyaka donc il faut te faire là eza siko makambo instrument te ekomine makambo te faire là bane ganga bazege na boma ona ke bomongo lokondisa si loluna loyebo keke bone nyoma yaka we baso na olobani na yoka kututi na ebika keza ndo wana kimboka pena kwa awa diversaire na ya mbonde zaka moko na mboko ya lopele a diversaire a ute suwa bongo fondé na mbunda ah izaka awa biso foto sola na pembe fondé na mbunda tena yebi ete oyoka te mwasi na yo na yebi ete ozokoko simbe bakri wana zotanga bakri na ngati tango na wuti voyage na orchestre tango na zokende voyage na orchestre tokende tourner à Lunda Nord totik na tike eloko wana ana Luanda eloko ozoloba wana siko loko nga na créera cri ebele na créera ba danse ebele yana ba cri musu na bo papa na ba BCBG kutu na ba mabele lisi kutu nazo créer papa chéri na te loka petit fait côté ya danger lo pele makambo na Luanda anga créer cri la créer danse en plus so lingi mbonda oyo ka vrai mbonda il faut ya pena awa oyo ka pana ochumbolela opena ti kilelo o eloko yembi wana tala kolo nango. Bon, on est yo. Mais pourquoi ça fait qu'il y a des fois, mon empêchant par rapport, hein? Il y a mon moi Eva, mon c'est le one yo kana mo trop na mboka. Mais yo za ba prince ka so tiki pa batu bakine ba bimi na ngo mais yo moko. E bongo ndongo sa bo yo ka mbata mbuta te na mboko yo mbata mbuta. Mbata mbuta. Mais par rapport. Ye yo bino boluka kasimolo pele. Yabukwa lupangu ba wenda kusobele mabere disie abukwa lupangu ba wenda kusobele papa chéri ale matisa bango na bonyoma amataka nango yeye amataka bonyoma bonyoma toko kanga bango na bonyoma simoro pele ye mokoro bonyoma ale kanga bango na bonyoma donc biso sozo yemba biso il faut chat. Allez, Simba Bangona Bonyoma, Mama Bonyoma. Vraiment, il s'appelle Simon Lopele, fidèle internaute. Vraiment, merci à Rota Labisso du début à la fin. Ils ont plaisir à Yébake, na congolaise, tous les bon, on n'a pas tout qui a Majibaz, Jordan Batakila Moka, immédiatement, Nathalie Bisso du début à la fin. Ils ont ça la plaisir. Paris, Mobimba, Talibisso, et puis Kinshasa, Mobimba, Talibisso, Patrick Petit, merci les docteurs, Patrick et Polo, Skito, leader, Yamireille Polo, sponsor, Atala Bisso, vraiment. Et ça les biseaux bien. En tout cas, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Mais j'aimerais qu'avant de vider, leader, merci Yaroya pour répondre à l'invitation à Bisso. Ouais, merci. Et ça le biseau plaisir. Et le Oyeba, qui est l'artiste Simon Lopele. Abeta beta yemba. Abeti li solo nae. Allez, peut-être bien ça rapporte solaye. Votre mot de la fin. Et puis s'il y a quelques personnes, peut-être barose à moi libanga lelo. Vous en avez TV leader, on a pas raté. Mot de la fin, exact parce que tous ont envie de profiter. Très bien. Donc, n'a pas si bien merci. Merci. Ok. Sal Kitoko, encadrement matos, marambutu pepele. Ok. N'a pas si bon papa chéri Binadama, papa na Daïda, papa na Souraya, papa na Junior, papa na Abraham, papa na Jani Verses Bambo Tebele, Bissika Zali. Voilà grand prêtre. Biso to abana wenge ya vrai. Vraiment. Biso bo soto pe salité ya ndako mo to loba. Exact. Soki bo soto na salité yebiga mitema na biso.
mwana malamu abombaka mabe mabe soto ya ndako sika nyonso te tovandaka mabe eza te me papa na mama kutu baoswana yana leki bazobunda mabe ezangaka te ezangaka te voilà me babiso oyo toza te mpona kotelemelaka eloko moko boelekaki ya mabe na wenge olo bango ndetela bamedia boye etikala kosimba te oti otunanga ti olonga bcbg mpona nini nakoexplike yo mpe baraison me mwana lobelo baraison wana etali yo ti donc etali kaka nga moko yango moni biso tolona bien biso nakutani leo na papa chéri boye naza carré bcbg bambote na bino chef 5 million maniata professeur Jules Kibens J de l'eau quoi les disciplines j'entamisine lisi molio ngemba bino nyonso bandeko nanga fusée de guerre na pesi bino bambote na pesi bongo Yagi Kalombo bambote belé le trésorier tonton Lumbi Chupa la valeur de monnaie Ambrose Obaka le boss Nzeta Baoba na congolaise bambote belé Weston Chivundu bambote belé bato basonga na Simon Lopele en gros pe en détail papi mangu porte-monnaie magique l'homme à 50 champagne la pesi bambote belé bisiko zali lié beaucoup Luanda na bossa noté apôtre Abel Maya 13e apôtre le boss toujours Abel Maya yo yebika ndenge zalaka le lion de la tribu de Yolo Salvador Maya na musika velanga na zora code esalaka bien kitoko makasi na musika na kisasa agida ngola le baro de chango mokonzi aéroport Njili na peso bambote bokulaka popo lianza mokonza banque centrale talaka yo venazo ya déjà kini wana en plus le programme ezake nazo sala fête moko ya kafu ya munene nazo koksa mbula moko likolo ba mbula nanga de nazo sala 8 ans de carrière ya mboka o banana ya 2015 style donc 8 ans de carrière ya mboka o ba consommer mbonda maramutu pepele ba wenze nyonso tu ya kwanza ya congolaise Alpha Siku Kikolo Ojaenda na pesi bino bambote parce que boleke belé so na mnando tanga bino awa donc ba ope boyoki mabanga te bolimbisa Gizi Jogoya Blaise Kitambala business class Alpha Mia la cité du fleuve Gypsy Souei toujours talaka rabino na kobosa na bino te BBC na pesi bino bambote belé bana palaka tous les barrières toujours lelo tozana ndule o alingi azwa biso surtout numéro les moins rapide au bozwa bureau plus 244 923 90 43 68 plus 244 923 90 43 68 wana soko benga ozwa bureau ozwa makambo nyonso surtout donc o alingi to yembaye toza sur plein studio o alingi mabanga aya o alingi to yemba na kimongo nde na to tefelela bino we bakulaka pe na o bayebi pe na kimongo oya toza na bino elongo on est até na luba mwa mukie na kimongo lisusu bakulaka on est até petit frère Nkami Nkaso jende tal etake tumba botomola nkasa baiso bolo on est até Nkane Nkami ndo soutenir musique eka floko kimongo donc kaka ndenge zalaka naza ne grandi Kishasa mais na togola rapo on est école on a merci vraiment merci à redéfendre le drapeau pe mon ya moko esalaka bien quand oyebi les savoirs ne mangent jamais merci nga hospital pesi bongo analengo che moyo Omale Georges Chimba maître Edo Mokoko pouvoir judiciaire ma famille la famille Eta la grande famille Eta en tout cas Moté comme la bino merci aussi à mon père James Bolivar Adungu ainsi que ma mère Antoinette Kalama Tonda ça dit 100% Kasai quoi analengo che moyo Salvador Moya non quoi Manoko vraiment merci gentil merci bien on a tout boulot maintenant Yasolo ok vous avez merci Salvador Maya merci DJ Kerdouze en direct du Brésil merci aussi à Maître 113 tout loin de charge à Mboka merci pour na geste nesozo sala ezo sala biso vraiment bien boss modogo visor Yarobi visor toujours congolaise merci bongo na les déclarants les plus crédibles Mikoloyo azana tan azoko sabinote hein chombele les conteneurs j'insiste chombele les conteneurs motema maman Amida chombele ya nono moto marakana les amis de Palanka ya Laetitia Vita na pesimbote sigozali Naomi Mengi na pesimbote et tout cas nono lo moto pakekebe vraiment ba mote deux amis clair na couloir toujours ya marakana
Mikler Kozituka. En tout cas, vous avez belé. On se retrouve juste à la prochaine sur le plateau des Awa Bisso. Ciao. Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós, Awa Bisso. Vamos tous les 4 coins. Bulonde zande koto. Awa biso.